Béton. 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 Merci beaucoup. balobaki tokovoyage te tokozwa misala te. Merci beaucoup na mama Nana Manonina oyo apesi biso mosala. Merci na Jean-Marie Kabunda Kabunda. Merci na président Ayi. Merci na Kabuya mwana bute. Lelo tokomi bato tokomi komata ba jet privé tozomela ba beaufort na kati tala nde tozobaluka Fachibe Béton. Béton. On doit faire la remise de reprise avec Jésus-Christ. On ne peut pas nous intimider. Voilà, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tindika Télévision. Molobelia Fachi, Papi Kamwasi Chilombo Aza déjà prêt pour nous partager Nabino, Kosolato échanger Nabiso parce que biso to pesa information bino bo commenter ba musu ba fingaka ba musu ba n'importe quoi, c'est pas grave. D'habitude ngana répondaka te souci ezali de fait ya ko na déjà émission nanga, ça me fait du bien parce que na ko ba mambatité bana nanga ba ko senga mbongo na balabala te, c'est normal. Ba musu ba sepela te, c'est difficile au convaincre batunyo so, c'est difficile batunyo so ba sepela na yo. Et ainsi va la vie. Voilà, chers internautes, lelo to la libiente. Lelo na la libiente. Trop de morts au Congo. Trop de morts. Bamoussou sozo koufa. Ba innocent. Bamoussou sozo koufa. Na ba agression. Donc voilà ba victime. Il y a richesse, il y a Congo. Bamoussou soupe bazo kufa na buzoba. Trop de morts au Congo. 50 morts na Manono. 50 Bibembe. Est-ce qu'ils en ont sens? Ba voyageurs. Oyo kutu bakena na banzela ya poto, nzela ya ba mai, banzela ya ba Turki, banzela ya ba Maroc, totanga bango te. Tokufi mingi. Totika nanu. Ozo matala masuwa, tala masuwa, mo tala charge. Ce qui charge les qui quitte sa biloko na yo ko voyager te. Vie ezamoko, la vie est sacrée. Na mawanangai na ya koyoka lisusu ba saboter sport ya Congo. Basketball. Compétition nationale officielle. Le quoi la mabanga est commis officiel. Augustin Kabuya, médiateur. Yanini. Frère Martin Lobi, Uyikuya, Iya, Ibitumba, Yena Kadima. Ngobila natangi komono combien de fois Ngobila Zandu ezo tonga mate elo côté akomi lisusu nini oh babongisa banzela chemin de fer o bato basi batongi ba immeuble ba nini alinga buka nsambi alinga bluka lisusu makambo Ngobila oyo pardon. Voilà. Nana Manouani na Kiumba, son excellence ministre près le président de la République, ministre tout près, Azalaka Emoko. Ministre tout près du chef de l'État. Donc, Nana Manouani c'est vrai, membre de la gouvernement Warrior, attention, et là comme chef direct aussi, Mfumu Waditunga, Fachi Béton. Parce qu'il y a tant molaka, ba action sa posaka, il y a ordre du chef de l'État. Aza siko na sankuru, aza ko tambula. Kata kokombe, sankuru, loja, tout ça, ba kote ba mende kuna ba lumumba.
aza kolakisa bato cohésion, bolingo, unité nationale, ata ba problème ezali, toyeba ko surpasser yango pour l'intérêt général. Eza musala makasi. Tara bato baloba na raté, nana manoni na to sala ki bato na baloba. Eza facilité. Eza musala makasi ata ko sala. Connexion eza mobulu bozo mona ba image zo ya rarement. Kuna pe ba bongisa ba antenne pour bana ya kuna badana besoin ba sola na bana ya Kinshasa. Quelques images commis awa to ko partager ngona bino bo vivre comment séjour ya son excellence ba plein aza ko sala kuna ba plein wana eza pour la chef de l'état. Nde ba ko profiter ba yo ka message sensibilisation sur l'unité, la cohésion et l'unité nationale. Chers internautes, ils ont qui sommaire to koti siko na kati ya émission ya lelo. 50 morts to kokunda batu ti wapi. Na uti ko yebisa bino awa batu nso bazo kufa pe na ba erreur. Ona bataki ba voyager. Mutuka e baluki e koti na mai. Ba chauffeur mususu pe komona abetaki mwa ewaka, abetaki mwa angene e loba lango Augustin Kabuya angene. Ba mususu mwa angene e kotaki na mutu abomi batu. Bino pe botalaka surcharge soki lekina mituka bo matakate. Tokufi trop 50 morts, ils ont ébélé. Mi balé kaka babiki selon l'information tous en ango. Les restes ba noyé na kati ya ibalé. Ba bendi ba pêcheur ba ta ko bimisa bi bembe. Talaka mutu akufi na mai. C'est horrible. Donc biso moko peto yebaka. Ba voyage toza ko sala. Tozo voyager na ba condition nini? Nzambi kakukenga ngemosi ukikenga. On est là qui ntando penza. C'est-à-dire avant nzamba batela yo moko pe omi batela. Donc je suis triste na lali bienté pour na bande kona biso 50 bakufi. Je suis de nouveau triste pour le comportement du ministre du sport. Ba warrior. Oh warrior, ministre du sport. Ba yebi singa dali awutaki côté ensemble. Chef de l'État loba ki boye. Bozala ba ministre te pour la autorité morale na bino. Bozala ba ministre pour la république. Mais qui a dit yango Kadima a organisé une élection bien, a organisé une élection bien, pour préciser. IDPS ils ont la majorité dans le parlement. Comme ça chef de l'État sa premier ministre sans passer par des négociations. Tout ça par négociation. Ministre la Wapi, ceux qui sont ensemble, ministre du sport. Compétition. C'est triste, hein? T'as la compétition nationale. Il y a basketball. Ils ont se déroulé dans Kinshasa, la capitale, l'image de la République. Où est ces athées? Donc, athlète pena, donc, compte sa biloko na panier. Oh, mitambo ye repos, parce que ça la Subaru ezate. Ce que Sumbale s'appelle Zouye Kota Okende ezate. Donc, on athlète venant donc abimi, avec aussi un toile libanda. Papa, na balabala kon. Est-ce que ezalaka? Bakiti ezate. Tribune ezate. Maintenant, en quoi vous êtes ministre du sport na mboka o Congo, RDC? Indignez-vous. Ce qui je démissionne aujourd'hui même. Et puis, t'as la compétition nationale au Salama, aucune autorité, aucune de cette compétition nationale. Et comme on a un match à Kalatoulam par contre à Nzaki Mouena. Mbadi mama Fachi wetu. Les warriors.
nyonso oyo nanga gouvernement ya sangisa touti na coalition tokomi na union sacrée baministre ya Bemba yaka ya Manani yaka Madesu yaka Tsaka Madesu yaka Bitoto yaka sangisa itala siko la compétition nationale. Donc, on appelle RFI, on appelle TV5, ce qu'on la image, il y a compétition nationale, il y a basketball, toi la ezate. Donc, place à ça la Subaru, ezate, Kasumbalesa, ezate. Donc, poubelle, ezate. Bakiti oyo donc clete bakofandela bapaya tout ça besoin kosomba bakodefo bakiti libanda na balabala 500 francs bokote na stade kolo kiti azawana aliaki libende alotala ka match vidéo boya récupérer bakiti na yake nango est-ce que ça là na siècle oyo na mboka lokola Congo ministre sport pe ovandi pe na conseil des ministres ça c'est blaguer avec des gens. Oui, ils ont raté. Donc, ce qui est un ministre de sport, je démissionne aujourd'hui même. Basketball, ils ont parmi les sports qui sont dans les États-Unis, ils n'ont pas payé belé. Basket, panier. En fait, basket, il a dit panier. En anglais. Panier, et quand il s'est des millions de dollars ailleurs. Pourquoi pas te payer valeur awa? Ministre, donc à ta autorité, c'est comme s'il n'est même pas informé que compétition nationale de basketball il se déroulé. Soit il a saboté. N'est-ce pas sport dans les pays image à chef de l'État? Bah combat ils en ont. Je suis triste. Doublement triste. Oh, bah, l'émission, bah, ministre, bon, le Bélango, la conseil des ministres, c'est dans 48 heures. C'est triste. D'ailleurs, on va me ce soir, on peut s'habiller. L'essentiel, la salle Moussa, on a mon pandisa, mon lobby a fachi. Boyoki, est-ce que Boyoki? Na lobby. Mokonzi mboka Fachi Beton Fumu Wadi Tunga se prépare en conséquence pour investir, pour l'investiture, voulais-je dire, nouvelle équipe Yasseni dirigée par Kadima. Frère Martin a l'ingité. Frère Martin, selon Yalobi, a préparé pour l'équipe naye et yinda a barré route a coincé Kadima, bagarre na Kadima. Et nous allons voir Nakadima, na frère Martin, na Nada Makasi. Maintenant, l'équipe, on a 3 postes, parce que c'est en opposition. Non, on va proposer tout le monde. Mais chef de l'État, le pour Nangonga, parce qu'on doit gagner le temps. Bon, le que jour moins qu'on les caté, alors on doit gagner le temps. Donc, on a Kalobi, ado Tchalinzaka, investiture, très bientôt. Il y a une nouvelle équipe, il y a CNI pour l'organisation, il y a une élection apaisée et crédible, pourquoi pas transparente. Donc, c'est pour très bientôt. Dans le même CG Augustin Kabouya, c'est relativement avec événement Mokoto Salama. Dans le centre-ville, quelque part, dans l'hôtel, on a la publicité. Mutakota Kiwana, un combattant, il y a Yann le Noir, à Kotaki, dans l'hôtel à Mounene. À Traki Mutukanaye, Libanda. Les policiers ont ramassé tous les mythes dans le parking, comme quoi ils ont parking, il y a beaucoup de mythes qui ont la publicité. Pour la publicité, ma est commis officiel. Il y a Simon Fouka à Koti. Les amis de Simon Fouka, Bakoti, officiel.
Donc, Funa en marche. Donc, les amis de Simon Fouka, moi, na yakave Funa en marche à Koti, a commis officiel. Donc, bakanaki mutuka wana, bakenango na la police, mituka tu na parking ya hotel wana. Alors, ndeko wana ataki combattant, boyiba combattant bataka mutema moto makila moto asali vidéo en manquant de respect na Général Kassongo. Et comme na matoi ya Serge Kabuya, médiateur, rassembleur, l'unificateur, Augustin Kabuya, Mouanaboute, le fils aîné du chef de l'État, et salié passé à Bengi le Noir, Yann. A zu équipe naye ya cabinet, ba quitté pas ya Général Kassongo, a ebisidian le Noir, présenter mes excuses et pas ya Général Kassongo, dans la musala makasi pour na pour sécuriser Batu na biloko na bango, pour manquer respecter malgré y un problème. Et les Noirs a présenté excuse naye auprès ya Général Kassongo et amour rezongi entre les combattants na la police congolaise, notamment Général Kassongo. Merci Augustin Kabuya. Vous avez joué un rôle moko ya makasi, ou peut-être vous reconnaître en lopi. Sans plus tarder, chers internautes, regardez ce qui a été l'ambiance dans le Sankourou avec son excellence Nana Manouani na Kyumba Moulonge Shiwakalasa Océan Fumubuku, triple brassard, ministre tout près du président de la République, Mfumu Waditunga Fachi Beton Mukwantombolo. Tini Kabamoni! Katakokombe avec le procès Gilbert dans la plaie. Plaie à craquer. Plaie à craquer. Il y a une seule excellence ici. C'est Madame la ministre. Katakokombe Moyaso. Taranyo Kebimena. Katakokombe Moyaso. Moyalembe. Moyasate. Excellence. Madame la ministre, frère le président de la République, cette marée humaine, c'est votre population des Katakokombe. Vous avez vu l'accueil combien chaleureux que vous apportez la population de Lumumba, la population de son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Bah, information, je souhaite que Boyoka. Tristesse, je souhaite nini. Gratuité et enseignement, où ils allaient menacer. Batu babundela kakuluna te. Mais batu bundela gratuité et enseignement. Batu bundisa yango esimbati. Tony Mwaba, je crois, ministre EPST, voilà. Donc enseignement primaire, secondaire et technique, certainement. Il faut ça là très attention. Parce que parmi ma vision, vision chef de l'État, parmi ma points essentiels, ils allaient enseignement. Tony n'a pas enseigné pe courant ils ont les bien bien. Les longs amont na moni bana
bazongisi bango na bandako na tuni bana telemisi mutuka na tuni bana wana bozongi pourquoi balobi que non on nous a chassé les professeurs sont en grève na oki mawa bana bazozonga ebele makolo bazozonga bandako Tony natangi comme on a combien de fois tout à balobeli ya Fachi chef de l'État Lukana nous solution na makamitali ba enseignant s'il vous plaît Luka solution bana bazongi na bandako lelo ngamoko témoin mawatro mokonza mboka alakaki ba bateau ekoya pour la pêche et comment industrielle pêche bon artisanale et aussi la raté mais mbisi et comment ebele mutu nyonso alia mbisi na nzala na ye penda ndenga lingi chef de l'état Fumadi Tunga alakaki ba congolais ba bateau ekomi 4 bateaux de pêche ya minene répartition et kozala ndenge nini 2 bateaux qui na lac Tanganyika bateau moko qui na océan Atlantique bateau moko ye akei na lac Albert o ezalaki lac Mobutu toliambisi soko fano tie ngoro ebimi o fano tie liyanga ebimi yango wana souci ya chef de l'état chers internautes tokei poto suki sa émission na makambo ya Ngobila alingi a réhabiliter chemin de fer barai nyoso oza na Kisasa pour na train urbain ezonga esali sabiso pour na transport déplacement j'étais en Europe na mona ki dalaka ndengwana na uzi ba so ba tram tout ça ba train na ba train qui na uzi train mo ken uzi train ba taxi kutura idée ya bien une idée géniale. Ah, Ngobila. Idée géniale, hein? Maintenant, application. Tokomona makamu. Zandu kutu. Ngobila. Kendaka maleba, kendaka maleme maleme. Osadla no oyo, esili, batu ba moni, ba betele maboko, o changer, ok na. Donc, et puis, et kozala gravissime, je vous informe déjà. Pourquoi? Nzela nyonso ya baraye wana, nzela nyonso baraye leka. Batu batonga bapale, ba généraux na kati ya. Des colonels, bref, des officiers militaires, des hommes politiques, certainement, ba conseiller pe na kati, ba mususu pe bango wana. Ba conseiller na kati. Les hommes politiques na kati. Des cadres, Batebele, mais c'est tout le monde nakati. Sikoyo, bako procéder nini démolition. Donc, ba démolir Zandu, c'est comme démolir Kinshasa. Wana na moni ba wakufa. Batu bako kufa. Ngobila. Pardon. Zonga na makamwa Zandu, si ça nous Zandu. Ce qui Zandu sili. Total comment on procéder dans makambo wana ou aviser batu même une année, même 6 mois avant. Baye bake baba kokufa. Faut ça va dire kokufa. Démolition, ndapa 2 niveaux, 3 niveaux. Engin avec bourg, auto benga tracteur. Auto benga on soit caterpillar, danki. Donc, quoi ici il y a 2-3 niveaux où on tongi, ne pas me faire 8 oyebité. Mais pas tout beaucoup fa. Bon préparer ba cercueil, les gens vont mourir. Ce n'est pas de la blague, hein. Nzela ba chemin de fer wana. Pareil, ferrovia. Wana qui est italien, hein? Ferrovia. Chemin de fer.
Botaka papa chéri ye moko bana loba chemin de fer tilelo yebi mate. Chemin de fer. Sikoyo to bana ko zongisa banzela wana chemin de fer ya Kinshasa oyo bato batongi ba 2-3 niveaux, les gens vont mourir. Bon, prophète Kamwasi alobi oyo azana mato ya koyoka, oyo azana motema ya kubomba, oyo alingi asalela, oyo pe alingi aboya boya na yo. Résultat, c'est pour bientôt. Merci Nabino nyonso botali émission ya lelo. Certainement besoin quelque chose. Namoni bato ba critiquer nga na makambo na lobaki pona Rwanda. Soki salami nde bokopia nga raison. Lelo yo RDC qui ne ko attaquer Rwanda, mokili ba prendre Faci Beto président de l'Union africaine, azu ba mortier. Balance roquette, ba kala boka, wana kala boka. Ba yana total si na Rwanda. Soit Rwanda eziki, tolali pongi. Boko mona ba condamnation ko tati na États-Unis. Naza la solution mona zoki wana butu, solution ezali peut-être kotika Rwanda basi za makambo na bango entre bango. Les Hutus, to favoriser ba Hutu bazonga na Rwanda. Muzepe nga kosalango, voyez bit. Ko favoriser ba Hutu nyonso ba kima koto les intérêts moins. Allez, rentrez chez vous. Lokola ba minoritaire les Tutsi, ba bengana bino ba récupérer pouvoir, boke ezonga na mabele na bino. Bo récupérer mboka ba Hutu, nos frères Bantou. Ba bengana ba ninotique. Peut-être ça. Mais que RDC et qui ne quoi attaquer pena Rwanda. Donc, ba commando ba kena Rwanda. Bon moi quand monde nanti ba oui, ba ça ne mabembe, il fallait pas payer à mouké, bino moza payer à munene. Voilà, c'est à nous seulement il y a que protéger ba frontière na biso pour ba petit wana ba yakati. Mais que lelo Faci décide ba père ya kanko kolowana, base logistique de Kinshasa. Ba koti Rwanda. Mais dans 48 heures, Rwanda tombé, bato basili. Et après, nous condamnons. Bon, je crois, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Tous à l'ensemble, tous se soutenir mutuellement pour l'intérêt général. Officiel. Simon Fouka. Officiel. Les amis de Simon Fouka. Mwana Yakave. Officiel. Funa en marche. Officiel. Il n'y a pas de libaya. Nasa kolapona a déjà. Na prophétisé. Ambuta Simon, futur député. Boyaka kota IDPS. Bo appuyer IDPS. Pour faut la majorité wana. Surtout si majorité té, facha o kesu na coalition. Akobimsaka ba ministre, tala ministre ya sport. Compétition nationale, ministre absent. Les officiels absents. Les autorités absentes. Ah, qui a dit Faci, hier, mon salaire, pourquoi Kabila Banaï comme ça là? On l'a mis dans le ministre, il confie à quoi il compte. Lobby. Merci.